Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bande ko balandi ya émission ezui na pesi bilo mbote bisika nyoso ezwa mibilo petika ete kimia nzambe tata eingela o mabuta mabilo parce que na République démocratique du Congo po ete mai o mazali ko sala mato koyeba te nini ekoleka na kati ya ekolo abiso na bandi ete bino moko boyebi likambo etalaki ba accord oyo ya États-Unis d'Amérique la République démocratique du Congo pe ba assassin ya République démocratique du Congo ba Congo mani pena ba sepelaki nango te ezali ko beta mbonda pe kimo ba Congo mani bazali bobele kolobela yango pe bolandaki bongo bato babimaki na accord 2773 pour la koloba ete résolution wala nde ezalaki bongo malamu na tina ete ba Congo mani bazoya bango kimia kasi boyoki epesi mbutu na ba plateau e mata ekita misolo mizali ko bimana ngambo ya pouvoir pour la kotalisa kaka ke accord ya ba Amerika ezali malamu kasi ba Congo mani balobi to zanga misolo metoko leka pour la ko démontrer ke biloko wani ezali malamu te na sima na yango bilo moko boyoki député Eliezer Ntambwe mwana mboka Eliezer Ntambwe abimi pe na kabakata ya likambo oyo lelo bino banso bomoni yango ezali kokanga ba généraux molongo ezali bongo molai pe ezali kopesa passe kasi mituna ezali boye mwana mboka Eliezer Ntambwe ayebaki makambo yango lolenge nini mwana mboka député wa biso Eliezer Ntambwe nani abengaki ye nani asolaki na ye tokoye kotika likambo wana eleka bongo te pona nini ya liboso kaka la bayi député boyebi likambo ya mboso na tango wala zalaka na président na kati ya libulu monene kuna abimisaka likambo monene na maimatali est ya République démocratique du Congo pona koloba ete bino ba député ya est botika nanu ko commandité guerre ezali koleka ça veut dire akizaki ba député pour la koloba ete ba député ya est bango pe bazali complice likambola lilekala kaka bongo olie ba interpeller mona mboka mboso pe a dénoncer bango bomoni ete est tikilo lelo etumba ebimi pe bato bakufa bayike na likambo litali mobondo na banzi biso tokedaki yango na mona mboka Adolphe Muzitu Fumon par l'homme de titrisation de terre totambola kana ye na likambo ya kokende kotala pe kosala reportage ya likambo litali guerre ya conflit teke yaka oyo esalaki peza likambo ya koboma kuna pe sitaki bobele ba député pe bafundaki be likambo yango esala eloko te bamobondo lolenge moko oyo lelo bozali komona ete makambo maso zali koleka la République démocratique du Congo bazali bobele kotika yango lokola masano pe bozali komona ezali ko causer du tort na ba peuple congolais kasi yambala oyo esengeli ba interpeller mwana mboka Eliezer Ntambwe ye ayebaki yango lolenge kani nani ayebisaki ye pe likambo ya coup d'état tolanda bandeko mususu bavanaki pe la plateau pour la kolobela likambo yango. La déclaration, il y a un député national Eliezer Ntambwe à Lobi, il parle de Christian Chiwewe, il n'est pas Ndolo, il a été arrêté parce qu'il a promis à Joseph Kabila qu'il a le contrôle du président Félix Tshisekedi, il a le président de la République entre ses mains et va bientôt l'assassiner. Ça c'est... Tu sais, moi, Namboka, Eliezer Ntambwe, Eliezer c'est pas mon ami, Eliezer c'est mon frère, Tobundi na emingi na combat. Le Lonzamba sali grâce, Eliezer a bondi, Eliezer a se retrouvé député national. Mais ça, c'est très dangereux. Il faut faire attention avec l'intelligence. L'intelligence artificielle. Je vais te donner un exemple. Chaque dimanche, tu as une prière et pas chiwe. Sauf aussi prière. Je rappelle qu'il est pasteur. Il est pasteur. Moutazanga ramabete, moutazanga ba défauté. Rien à voir avec Makambwa Tchalelo. Moi, dans mon expérience, étant grand garçon, moi j'ai 45 ans. J'ai commencé la politique aujourd'hui, ça fait 23 ans. Moi, j'ai été évangéliste avant Nazon en église catholique. Je connais le fonctionnement du corps du Christ à la République démocratique du Congo. Au moins, un comportement Godem Poya Baboukinda Kunae, Marega Tonga Lanzela. Ça veut dire que c'est un comportement que tu ne peux jamais afficher. Sauf aussi si prière tu lias en famille. Tu n'a qu'un seul numéro. À moins qu'il y ait un numéro, je suis obligé de éviter. Et puis, le numéro, tu et ça, le gars, sauter tout ça, le téléphone, la pochette. Je fais un message à la pochette et le téléphone. Le téléphone, il va dans la.
à solo la rana miso abat. Évidemment, sur les amoussala sécuritaire, il y a la République, au nord, il y a respect, il y a secret, il fait quelque part. Mais aujourd'hui, les gens certifient dans les réseaux sociaux, tu vas lobby à Koboma Fachi. Tu vas sécuriser Fachi pendant plus de 2 ans. Commandant Yangin, la garde républicaine. Toi, tu sais la lourde charge qu'il y a cause à la commandant de la garde républicaine. Mais tout le général Ephraim Kabi. Au lieu que Kabi a la ressoute. Général Kabi Ephraim a la ressoute. Au veillé, na bon moïcor à esprit, il y a chef de l'État. Il y a première dame, il y a Anthony, il y a Christina, il y a Sabrina, il y a Mémé National. Oye koto les barons Tshisekedi, oye koto Soki Patrick, oye koto tata Mwasi Boy, oh maman Kouloutou Vero, oh tata Mwasi Kapinga. Toi tu penses que c'est facile. Mais tu vas gérer toute la famille. Il n'y a pas eu d'incident. Et mon colo tu vas ça la remise et reprise. Na général Kabi. Tu as aucun langage na. Il faut tout le cas image sur internet. Ayebi général Faim Kabi à lobby. Na soit qui responsabilité, il y a ko battre la mukonzamboka, mama na libota mobimba, na ba paya na ye. Na tikeli yo bango mobimba. République ou encore ngai na yo ka sangote que lobby, président a eu problème, maman Denise a eu problème, libota a eu problème ou encore ba paya ya mukonzi parce que c'est ça les attributions à garde républicaine. OK. Et le général Kabi, jusqu'à preuve du contraire, il a de la hauteur, il fait bien son travail. Moi, je ne suis pas proche à Kabi, pas du tout. Dans mon aké, dans Moussika, je ne sais même pas s'il me connaît, peut-être dans les réseaux sociaux. Et il a plu au chef de l'État de jeter son dévolu à Christian Chiwewe, qui s'est distingué d'abord, 1, par le professionnalisme, 2, de par son intégrité, 3, de par son éducation, 4, de par sa loyauté. Donc, chef de l'État, avec Chiwewe, chef d'état-major général. Il a plu au chef de l'État par rapport à ma calcul sécuritaire. Alors, il y a un état-major général, Gilles Banza a remplacé de la manière que tu es conseiller militaire. J'étais là pendant qu'il y a eu remise et reprise, bateau à commandement, tant que tu es c'est le chef de l'État appelle Sango Gilles. Quel a été le discours de, comment on appelle, de Chiwe? Mbokezana guerre, tous en a ma chef de l'État, tous en a ma phare DC, on a tiqué une grande partie à Mboka. Et j'espère que Yopo Goyeba Koubate là-haut. D'abord, remise et reprise ça avant, ça a au moins 2 semaines. Quand Chiwewe est parti, 2 semaines après, Gomekwe, Chiwewe orgé, avant d'aller dans l'Andak, connu de tout le monde, parce qu'il attendait qu'on réhabilite son bureau à l'OIA. Pendant maintenant, OIA, il y avait des responsabilités dont le directeur de cabinet avait mis, comment dire, à sa disposition. Et puis 7 mois aujourd'hui, si les services interpellent Chiwewe, qui suis-je? Connaissant la machine, comment ça fonctionne, pour m'interposer. Mais je ne permets pas. Ou encore la famille de Chiwewe ne permet pas aux gens de raconter des choses qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, parce que jusqu'à preuve du contraire, Séné Sazaranae Baba Lobarate. Demi-ap sécurité militaire à Lobarate. Et demi-ap, par rapport à contexte, il y a que l'état-major général commandement, au travers les porte-paroles, qui peut faire une déclaration pour lui dire qu'il y a eu un coup d'État initié par Chiwewe. Ça, c'est moi, on va dire, oh, si tu as un vie, si tu as un père, tu as un solo là, ok, viens à un plan à Moussous. Mais tant que le CNS, tant que l'année. Merci l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Mananangana kunya dolanga yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Big Daniel Ngenda pe bato bayike ezali kosala pasi pe mawa. Pasi pe mawa ezali nini ete ekolo wa biso makambo manso mali kotambola malamu te. Makambo manso mali kotambola malamu te. Poete maye o mazali kosala matozali koyeba lisusu te nani moloki nani nde moto ya solo. Kasi gouvernement en place elingi pe kondima échec wa bango te. To tshana maloba oya mona mboka Félix Antoine Tshilombo nini alobaka. Alobi na Kagame boye akolala lisusu na ndako na ete akokota zamba asakana na bato mususu me asakana na Fachi Beton te. Alobi nini yo Kagame okomona ngai Fachi Beton mbebu na nga munene matama na nga okamomboya mutu ye munene okolala pongi te ye wana na doa na Kataro eta Yesu abima na bilamba pembe na sandal face à face na Kagame aloba ibili un escroc grand manipulateur ba congolais boko bongate ba congolais bolandi la bokebi ndenge ni nazali koloba pour la Kagame mais lelo oyo boni boni ya ndima lisusu kokele ko sene ba accord na Kagame alite ko saka na population
elite ko saka la peuple ba pesa ki maboko obibi pe na kanza ya koloba ete Kagame ngai na yo maloba nyoso boyoki wana pe na sima na yango okende kokuta na Kagame bokele ko signer ba accord ezalite ko zali ko se manquer na peuple na yo ozalite ko zali ko maudire nation na yo. Comment papa olobaki bongo makambo kitoko pe bana no basepeli bongo na sima ba mona o lisusu kokele ko gumba mbela mutala ko senga maboko et puis le Congo ko tambola ba corps boni mukoni to ko zwa kimia po bango moko bayebite ni Félix Antoine Tshilombo yebi yango te ni bato oyo bazali ko kumba ye likamba ba corps yango bayebi mukoloni kimia ko zwa mate pamba te bolandi na ese ko yinda lisusu meto yo ko mona mboka mende nini alobaki na likambo litali ancien président de la République démocratique du Congo. Il consolidera ce que Joseph Kabila a fait de très bien, parce que si ce pays existe encore dans les frontières héritées de la colonisation, on le doit à quelqu'un, c'est Joseph Kabila. Si nous sommes en sécurité sur la quasi-totalité des 149 territoires du pays, nous le devons bien à quelqu'un, c'est à Joseph Kabila. Si nous avons aujourd'hui la 10e armée d'Afrique après que l'on ait de manière tout à fait, comment dire, délibérée, essayé de nous empêcher d'avoir une armée et que nous disposons aujourd'hui de la 10e armée en termes de force de projection et d'équipement en Afrique, c'est à Joseph Kabila que nous le devons. Si des chantiers ont commencé, des routes relient aujourd'hui la plupart des provinces... Na banzi bandekolanga bolandie na bokebi kila medjetelo toke tumbakani ko tubukila le premier femme pecado mama sociale la chabienne na aken bandekolangai wala mende azali koloba na tina ya mwana mboka Joseph Kabila boki ninga kumisi siko batu baza ko se contredire comment mende lobi ene le kiafenga ya Kabila mende azalaki pena Félix akumisaki Félix atambolaki na communication lelo oyo ye wala boyo kamakamba zali koloba siko Congo tozali kotambola na ndenge nini pourquoi kaka kokosela muto asi alongwa makambu ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe ifo kuyo moto pe bakoko lumumba Guillaume Ngangulao nini azali kosala na mboka la biso ba mama ya moto mojali moto mozima mite. Assalamu alaikum la mama jawa pe ba mizima na biso boina South Africa la mboka ya Gilo Mpinga. Nini oyo ezali kosala na mboka la biso oyo bakambi bako kokate pe bakosela ka moto asalongwa le bonga. Bakosela ka mutu oyo azali atala bango penete apesa bango bokonzi ba wangala ye bako luka koboma ye pe avani na ye aza kosala makamu na ye mais Congo ezali ka kokosela ka ye makamu. Coup d'état e ko utaka ke pai na ye. Ye boko pe asalo baki alobi soki penza ye azala kati ya makambo wana ekoumela boyete po batulaka epe mituna ya nolaka nini faiblesse nini eloko ni ezali kosala pourquoi bokoyo kosala ba démissionnaire te si tikilo lelo mwana mboka Kabila ko bangisa bino pola ni bokoyo ko démissionner te parce que ye pa kokufa te ndenge boza ko lakela Kagame liwa Kagame wala sala bomoy bo bino pe boali ko banga ka eboy boko avancer ndenge nini bo benga ye bo sola bolingi te basango balo babolobi ba complice bato be balo babolobi baza bene bato be batele mapola ko pesa bino ba résolution bolingi te mais bozali kaka ko konsela kaye donc bozali ko tambola la ombre na ye azali ko zala kala bino bisika nyonso pola ko empêcher bino bo évoluer pola ko empêcher bino bo se développer pola ko empêcher bino bo sala makaba kitoko la mboka pe bo yiba kaka mbongo te bande kolanga ele loko mususu yango nazali ko sensibiliser ko conscientiser, ko mobiliser, ko sala éveil patriotique, ko longola peuple congolais la bolema, ko yebisa ba kongomani ete botelema. Botelema. Bolongola kolala. Bolongola koluka kama makambo ezangi tina, botala situation ya mboka na bilonde ngene ezali ko kende. Bazali ko créer betape pour ba distraire bino. En fait aussi ça 2025 oyo ele cannabis kaka boye tozuli tomba te. Torokote la 2026, 2027, on nous distrait. Pour qu'on soit résolution à Malamouté. Gauthier Boulay. Moninga et JKM. Namboka et maman Célestine. Na papa Michael. Et l'autre
koni ezali kozanga la ba Congomani pour te délivrer nation. Pona nini to koti to kumba mina rumba ya mabebo et papa Denis mabina ya nsoni ya humiliation mabina oyo zo rendre biso ridicule et puis to zali kolinga to défendre mabina wana. Pourquoi to zali kotika nation? Pourquoi to ebi valeur de richesse to zali na yango? Pourquoi to zali koyeba te valeur ya richesse? Oyo Congolais zali na yango debout Congolais. To telema to ndima bosoni oyo te to zeli na valeur te mais to bunde tumba ya solo pona koloba te na mayoma ko salama lelo bandeko ya deux passe bango boko bazo ka soni mais ce sont des miyibi de bazali ko défendre accord ya paix oyo ezali atala litomba te si les américains bango moko bazali ko boya yango. Soki batu nzinga bali ko boya koloba ete soki Congomani ali moto ya solo ko kondima eloko te ya kotika mboka na ezalo kwa passoire ya moto kokoto ko bima ko sala posa ya motema na ye. Lelo oyo a faire coup d'état de ko Eliezer Faye bisabisa sola gina nani po maloba na etango alobi pe kokisami e koki koleka te. Pour bokosaka batute bosala ba théâtre. Si c'est vrai, il faut tout le monde lolenge ni boko sambisa député. Cela veut dire que ndeko Eliezer ba kolongola pe ba pete na ye, ndenge basala ki na mona mboka ko samutamba. Pe ba kovanza ye na bapo asamba. Ayebisa bato, ayoka ki wapi? Ezala ki ndenge nini? Bozali komona comment basa ko créer épisode. Pourquoi basali ko kanga ba généraux? Tant que na mo muke na mokonzi yo na ali langa kokotela ite mais nazali kolanda kaka makambo ya lobaki l'église et puis to koluka ba vidéo bokomona balobi na banse bolandi bandeko mususu bazaki baza koloba balobi tango bazali ko sala remise et reprise azali na maloba o ayebisaki mokonzi o ayaki ko remplacer alobi na tiki mokonzi malamu na libota na ye na mwasi na ye la famille na ye mobimba na lingi koyoka te ke mabe ekomela mokonzi. Po utonga la vandaki boyoki mokonzi abelite boyoki mokonzi lokote yena libota la yepe mwasi na ye sika moto abana ko témoigner bolamu bongo alobi na manda ya mokonzi apese ba pete misatu ata ko motema mabe oui tozali bato tokoki pe ko senza po mona mboka Félix Antoine Tshilombo senzi bato pe balinzinga nzinga na ye bakoki ko senza mais kasi kaka ya boye ezalaka kaka moto apesaki bango maboko te bango nde bakosala ye mabe sika bakobanga nde ndenge ya kozongisa mabe oyo bango bakosala ye moto akabelaki bino bokonzi moto olobi bokumisaki ye moto olobi bobetelaki ye maboko boni lelo akomi nyama solo ya makasi boye po apesi bino bokonzi koma bokoki kozala ta bato oyo pe mayele na makanisi ye kosala te nini sika ye koleka na Congo te ezali ko distraire biso pamba te mona mboka Félix Antoine Tshilombo alingi bokonzi makasi alingi kolongwa te esengeli sika Congomani totala face ndenge ni tolongolela mboka pamba te akoki eloko te uto ya kotaki aye pasi na pasi minyoko na minyoko makambo ya mabe ezali koleka pe lokute esu esika makasi ne tumbo biso nyonso tobundaki na bango ya kolongola bapaya na kati ekolo ya biso kaka ye na mona mboka Vital Kamerhe bakei ko décevoir biso na Nairobi sika kaka bango bazali komema biso na trouble oya makasi po Congolais akoka ko défendre patrimoine na été Congo ezali bongo royaume te yango tozali ko senga na bino ete bo s'abonner massivement à la chaîne à Libération. Vous partagez mes missions, la mère de Brune, on a Autriche. Vous partagez, vous likez, vous tirez commentaires, vous suggestions, vous jom. Et te batonions so ba yeba. Moussala ndegenini, ezali ko tambola. La patrouille, la mort nous vaincrons. Papa le frère de maman Clarisse, Namboka, yaba maman, yaba papa, yaba ndeko baike Canada. O bazali bongo na souci, ba papa ya Suisse, ba maman ya Suisse. Bozali bongo baike, boko benga biso bipai na bipai. To ali ko senga na bino ete. Bo s'abonner massivement à la chaîne à Libération, bo soutenir biso pour être bozo ka biso tant boko benga boko mona biso te na yebisa ki la bino ete kabuya akutala ki la problème to ali bongo pela ba matériel taloko sala ka la téléphone ko sala passe bande ko mususu pe ba ko zela biso tikino lelo alors to ko sala pela musala bongo te la ba condition oyo elongo banité
yango tozali koloba ete bipai na bipai to se soutenir pona développement ya République démocratique du Congo pe pona ozwa lipanda na biso esala ezwa pe valeur nango parce que nous sommes pays indépendants et nos pays dépendants. Alors Moussala ya Balumumba, Moussala ya 57 patriarches, bandibaye ko kufa lelo la banzi, soki batelemesi bango balobi ba kufa lesoso ba kondimate. Mais lisi to le yabiso esengeli to senza yango la malamu, tozali contre te pour te, mais eloko nde to lingi Congo ezwa juste valeur nangonde bitumba la biso yango la nzamba zali contre te azali na biso elongo kasi biso pe to mibundala makasi to tika la kolukaka ngainde yende yekuna ezali bongo malamu penza mingi te matondo la bilonso kasi bokolanda mona oyo na suka likambo ya baboti toyokaka pasi omemize 9 mois ata ko mobala sundoli yo kasi yoko sundola mwana te mama nde atambolaka na bana sosa mobala atambolaka na bana te mwana oyo bokoyoka pasi na motema bato bolingaka kosunga bato bazali tosunga mwana oyo po azali nde kovanda sikola maboko ya policier kasi policier pe lifuti malamu te esengeli famille ya mwana oyo soki bazali famille ya mama oyo soki bazali botalaka pe baninga mosusu tant pe eza difficile to condamner te peut-être est-ce que moninga na ya tindelaka ye mbongo est-ce que basungaka mwana tala kotika mwana ya mwasi bongo soki akoyaki na maboko ya bato mabe baviole ye to basali ye mabe tolobi ake kokufa bino boza cirque bisika bozali na mboka Angola bokopambwama ezali pasi pe mawa boye baka pe bisika kotika mwana ndeko tango moninga patikelaki yo mwana na ye ondimaki boni kosundola ela nzela soki mwana wana kufi yo ndimike ya yo bakomona bomoye on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera botala makambo Félix asemaki ya kobotola Martin Fayulu bokonzela ye tala lelo ndenge bokonze komele kaka bilo bokalisi soki Félix azoka penza ya solo bokalisi makambo la Congo ngeke umela boy te ezali nde lite esengeli ba Congo mani baso tolanda ke kolingaka te osalaka baninga mabe kolingaka te loko ezali ya yo to botolaka baninga kolingaka te po lite ya Félix na mona mboka Martin Fayulu badidi na nzambe tata esengele bangisa biso ete eloko ya moninga soki ozwi yango nzambe akofutisa yo tala lelo Congo soki ezali kotambola boye ezali po bokonzi ezalaki ya Félix te soki Félix peza zoka bokonzi ya solo bokanisa sisa etumba ya STT bokanisi Congo ezalaka boye ndenge ezozala boye makambo nyonso ezalaka amelio yani kota mutunga partout bozali tosungana na awande na silisi pour le Koloba Bilo, la peur doit quitter nos esprits. Beaucoup la Kaikala, la patrouille, la mort, nous vaincrons Pegelomboto. Merci la Kabouya, l'homme puissant, ne change pas l'équipe qui gagne. Merci n'a pas perdu, directeur recherche stratégique. Pour amener Angola, nous bondions à Botard de Bono, tailleur émission comme la Bilo, Mamour d'Angola, la Mokitene, Florencia, Matondomido. Merci encore une fois. Na Yves Bazamba, hein, joueur la biswa makasi, vraiment Yves Bazamba, que Dieu vous bénisse. Tozalaki bongo pe na matanga ya yabu oyo autaki bongo komo tikabiso na ebite kabuya soki akocha mwandambo ya ndenge elekela kibiso personnam sango mokonzi pari ya bemiso babiso. La patrouille, la mort nous vaincrons, la peur doit quitter nos esprits. Congo au Congolais. Bye. Bango bakamade mama bino bango bonde bango ba tiki yo batika maka di côté moi ba prenga mona banjo bango batika ngona prince batika kala te bakala ni desko tamba tiki ngana banjika ko tambola yoka sikoyo komo nona nzela Kertina mama mno komo nani Gracia akenda wapi papa mno komo nani papa piye bazala na Angola so batika ka pa mama nani camarade komoni nani ma Stéphane avana na komini na ebi na ngande openda avana te camarade mama wazate voilà bande ko bola na video oyo mwana oyo batika epa moninga mama na ye batika epa na ye lelo mona bubi oh la police t'a récupéré batu tout bota la vidéo na groupe pour partager yango tota minute oyo na ebité commandant Beja sera on dit azala na ye nanu comme ça mon Dieu ça au monde au bengi na numéro to cha awa atia na mabo ya commandant Benjamin comme ça mon union sur au monde la vidéo oyo mais camarade maman bino ebe longi na ye hein surtout bande ota muso poyo e ba appeler le bon camarade maman bino
oyeba te ju batika ko ezaka na wenje to na prince ezaka prince mama bango bazongi na bango batika ko na prince bango balimwe bango na lisu te nabi groupe na biso ekenda na musika mais so moni oyeba eboye komba kamane mama bino nani loba makasi kuna bayoka komba kamane mama bino nani boko koma mbala kamane mama bino oyebi komba bala mama Stéphanie na ndako wandola ezaki ndako ne ezaki ndako ndeni wandolala ya ba brique ça va merci bandi kobolandi vidéo bokinde mwana wa répondre to ticket na maboko ya commandant Benjamin c'est-à-dire to partager ba groupe nyonso to na kati to partager vidéo oyo aza mwana biso aza congolaise numéro